oyo fait rigola Jésus de Nian ça sali tous les bato bazo ko lobela yango pona nini bazo ko lobela yango puisque fait rigola za numéro 1 azana numéro 1 ya musique ya Congo lelo yo vidéo siko ye kopanza siko ba makita ndamu o senti lelo muta komo linga sa na vidéo ata boke ko soutenir vient chone na concert est-ce que sali vidéo nene ya zonga wa yo yana place que no melisa mwana libele se ko yo zo konta makamba musique ba yebisira ko bota na joueur moko za solo et bogarde de la presse nazana nga mwana wengete naza mugolwa tozolo bela kaka nazana nga mwana wengete mais nazana nga golwa mais par rapport au col puisque biso tozo automatique le col le padre atini biso ba golwa ba fanatique to que de soutenir concert à 20 tonnes tozo kende banda ovandela YouTube ko finga bato ko finga faire tongo midi pour ni ka sumbale sa pa motika odiete bogarde de la presse na uti Dubaï tala makelele au sambwe déjà yo kasanet na ba émission nga na kolobela ote fonata nga comment non parce que tu envoies déjà du jour au jour ba finga faire siko na ba émission nga na kotika yo jamais tatine fani musane ya ngwana abandi déjà ko doda de ba journaliste ya biso et puis bande ko nga iso bomoni ba vrai affaire ko la bazoko lo ba net ngai bogarde la presse vrai à les padre des fois ba fifete ba kenda ba sarato la kutu ba limwa ba koka ba garde ba infiltrer na so beta solo ba infiltrer oyo vrai affaire ko la continuer ko ça boula faire soko zo ke ko soutenir artiste moko mi kende la déjà Fisson frappe vendre sa idéologie vendre sa staff regarde la presse vrai faire rigolo za bien nga muluba na kende wat et pas na tchalama na kuta beta na palette ba yuda di Congo kuta beta kate toujours faire une affaire vient nga muluba moko antombolo harmonie zo bima to so mobiliser kaka bato tembe koka mwana komina tembe koka mwana komina tembe na kom banankini bana poto bana mikili mobimba batu tu balingaka le bogarde de la presse congolaise les chouchous de tous les Gaulois dit bakisela ye le Guinéen le seul journaliste qui sasa oyo président ya Guinée ayebaki ayebe mutu mususu te TV za radio te ngai naza na ngai na ba vidéo na ngai et puis naza plus que Claudine Siar parce que na salle émission na kati ya jet privé différence yena bande ko na ngai banankini na bosani ko pesa bino balosa ko te di mbanga na mbanga bandi déjà yebisa tata yebisa mama yebisa mwana bate mana TV moko batebele di banankini qui a dit que qui n'est pas banankini te qui a dit que musique ya za faire rigola Jésus de Nian c'était banankini qui ça sango yango qui ça c'est za biso qui ça c'est za ba faire musique za affaire di les seuls musiciens tika ce qu'on a idéologie à rebeta rumba à rebeta musique tout pour na satisfaire communauté banankini nazana esengo moko ingayi lelo le soleil za boye le solo vidéo yoyo et pandi ba noko mitu et pandi ba jaloux mitu le solo vidéo banankini botinga la France staff pour TV jamais à la radio bien nga kosa couleur les multicouleurs mobala bato Barbara Mazrel asoko tala ngai kosa couleur les multicouleurs dit les seuls véritables patrons qui noient oh ya sans libanzi asoko kaba sans libanzi et puis ba patron mususu apemba bimi mikolo asoko pesa ba don libanzi papa na ke no wat yo ba yebiso ata o kabine ni yo le kosa couleur puis kongola pemba modèle wana zalaka nana da mambo on ote puis na yebi yo pe ko tout na yebi kosa couleur kende li meto la correction yo le kosa na okabayo pepe mbo maboro banque déjà ngola boni sangwa Luanda vendre ça tempo vendre ça idéologie pepe mbo maboro banque groupe Murilu bi retour tozo kozela jeune bola ozongi poto ça que tout monde sosolo la déjà DG Blaise Polo déjà ba jeune les seuls DG qui me reste DG Blaise Polo na bosani yote yo moko yebi pichu boto kan se mundele ndombe yo moko yebi idéologie nento ko chara déjà Ibou Noir des fois te Clémy Mongango yo yebi Clémy Mongango mwana Lyon yebi idéologie par rapport à G pour les mola toujours na pointe yebi déjà Ike Malungu les pétroliers nazo kolela yo mabe yo moko yebi neto ko chaka déjà directeur Guicho Mabela
vandisa tempo vandisa idéologie lutte bala d'Angola des fois yo moko yebi déjà lutte bala déjà toujours formateur de boss Nikonkai nazo kolela yo mabe bera de presse des amunda maître asomba lelo ba mapango tuna ki ça c'est comme ka BP bera de presse des amunda des fois maître de l'air maître El Chapeau yo moko yebi ndenge to kochaka déjà ndenge to pataka déjà mon pension on a déjà trésor pembe le muntu mukwabu l'imbattable trésor pembe le pembe na pembe ve na ngai yo moko yebi déjà ndenge to kochaka trésor pembe le fils nkele loza na masasa sosolo la déjà fils nkele le général loza de na kata kisasa na masasa ba yebi singa déjà que oza na cave oza na kasavubu na côté lo na pokwa il faut sous le gambala moko na émission mbanga na mbanga po bagolo bazana méchant Pikas Mbayabu ndeko balili Mbayabu balobi longola oyo aza infiltré kati ya bagolwa des fois te de là nazo pesa pe moi idéologie déjà bagolwa ba miye ba déjà ba vrai na bino po ebele ba kon sangana mais avant to banda botika na avance idéologie lisolo vidéo oyo fait rigoler Jésus de Nias ça sali tous les bato bazo kolobela yango pona nini bazo kolobela yango puisque fait rigoler aza numéro 1 aza number 1 ya musique ya Congo lelo yo vidéo siko ye kopanza siko ba makita ndamu o senti lelo muta komo linga sa na vidéo ata boke ko soutenir Vientone na concert est-ce que ça les vidéos papa maman les paroles s'envolent les écrits restent ce que fait rigoler a fait il a écrit donc a commis kaka puisque image au fait rigoler ça les Vientone et ça n'est écriture muta ko sayote on comprend ça dit qu'à combien on a libanga ata lelo te lobi pe kuna ba robeta li solo vidéo yo susunu ezani nene ya zonga wa yo yana place que no melisa mwana libele se ko yo zo konta makamba musique ba yebisira ko bota na joueur moko za solo kasi makambo ko lobela yango anati mino to ba meli nona ba meli jamba o bota na joueur moko boye joueur ango pe aza sélectionnel souté abeta asu balete na place o sala ka direct o banda ko négligrer muto akozwa famille na yo akozwa yo ko banda lelo ti lobby ko vanda rara na ba débat moko inutile et c'est mita c'est quoi par rapport ya concert ya Vientone nazo senga bagolo nyonso bakende lombango bakende kota déjà basoma ka billet mais bogarde la presse nazana nga mwana wengete naza mugolwa tozolo bela kaka nazana nga mwana wengete mais nazana nga golwa mais par rapport le col puisque biso tozo automatique le col le padre atini biso bagolwa ba fanatique to que de soutenir concert à Vientone tozo kende qui a dit que biso na Vientone toza même moralité ce qui doit amener moralité to liato ko ta avion te parce que faire azaka après bien ko yebisa mutu wana ke papa tinda deuxième jet privé pour tokende donc ndenge za boye bato bayebi idéologie bato bayebi donc ce qui tozala peut-être na même moralité to liato ko ta avion moko te na jet privé te makambo ezami na kati avion mutu moko ta yebi eza journaliste moko ta yebi à part Bogard de la presse parce que nazaki la first class différence yena ekomi mbanga ko banda ovandela YouTube kofinga bato kofinga faire tongo midi po ni kasumbale sa pa motika odiete Bogard de la presse na route Dubaï na sala ke mission na Dubaï Bogard de la presse peut azo promettre bino na casino de Paris ya makambo ezali do bande ko nga bagolo na bagoloas toza na concert le 7 novembre ya fait rigoler Jésus de Nias le padre donc bozanga te bosomaka déjà ba billet par rapport ya concert ya fait rigoler Jésus de Nias et puis Pyromane ezobima Pyromane eza maxi single tiré un album Harmonie donc eza maxi single ezoko bima na kati ya album Harmonie bientôt là bokozala satisfait na déjà na kati ya mabele déjà Harmonie maman na musique oyo le padre abeteli bino tala makelele au sambo déjà yo ka sanet na ba émission nga na kolobela ote fona tanga komano parce que tu envoies déjà du jour au jour ba finga faire so na ba émission nga na kotika yo jamais il faut na bana ko rattraper yo après avoir envoyé des journalistes et d'ailleurs kutu batindi ba journaliste mikolo sikoyo ba journaliste wana baza entre biso balingi sikoyo ba bana ba jeune bango papa manga mo pesa ngana ngoyo Tatine fani musane ya mwana abandi déjà ko doda de ba journaliste ya biso et puis bande ko ngai soki bomoni ba vrai affaire ko la bazoko ba net ngai Bogard de la presse vrai à les padre des fois nasi ba c'est le vrai ya ko sa na témoin moi so tozana ye wa lobela affaire ye wana et puis kasi mbaya bosolo déjà ba fifete ba kenda
basara to la kutu balimwa bakoka bagarde infiltré nazo beta solo ba infiltré oyo omona mutu moko bavanda zo kosala analyse lobi boye abungi ba infiltré lisolo ba infiltré golo et goloise fongola matoi fongola misu. Si tu es prêt à colober la faire égola net biso ba bogarde de la presse toi risque koza na faire et pendant nga okomona ka jamais na kobeta lisolo ya mama chako akufi okomona o ndenge za ba publier comédien okomona ka no yango te mais ba journaliste on ba kenda ko ça ba analyse papa parce que les journalistes au milieu du village kende ko ça au milieu du village tika biso la ba banga na biso c'est quoi ça ces histoires net bogarde de la presse na vandi pena boy mama chako akufi ba tuba utika takagombe ba tuba uti lubef yangani. Mais au moment où tout le monde est golo, pendant que biso tozo se concentrer pour tout ça la makambo ya album na biso harmonie, aso que de ko ça la banaliser o ndenge za boye ada ndenge za boye batel kale poisson. Ya yo nini yo golo yo. Kende ko ta la chaîne internationale ya faire gola. Nana méchant ngane na boye. Na mona ka kutu ba makambo musu et d'ailleurs kutu na komo ko vérifier sikoyo. So na monika golo ke ko sala analyse ya ndenge mama chako akufa si le loba ndeko na ba utika takagom na ko ndo sala bise papa oza golo ati. C'est comme ça qu'on fait des choses. C'est comme ça. Si tu veux soutenir ton artiste, allez soutenir ton artiste. Boya kwambria biso ate biso toza ba vrai faire rigola. Tongo midi fo toza ka pona mungu antombolo faire rigola moi mai waranyina. Soki yo moni ke kende ko sala analyse ya kende ko sala analyse zongela maboke zongela biloko banda ko sala zongela baledi. Ba infiltrer ba komi trop ba komi kwambria ka do sentir ba tu ba komi ko tati ko ba gola na ba défaut eza ba journaliste ça papa mo ba lelo ke ba yo nazoloba puisque na valise na ngai pantalon no ezate yo mutu pe olongola nga pe na mboka kabya ka mo tiki sasa tedi tika nga na loba et puis ko tu nete botika na mvula na mela na moi vrai affaire ego la continuer ko sala boula faire soko zoke ndeko soutenir artiste moko mi kende la déjà Fisson frappe vendre sa idéologie vendre sa staff boyebi nasi basele boni sangwa lemba vendre sa lemba kuna mobiliser déjà ba gola place bazana lemba qu'est-ce qu'il faut faire pour tant album ezobima yona Igor lubasa bana lemba bana baza lokambe bo vendre sa staff bogarde de la presse bandalunga déjà sina kanga mola kuna na vendre sa staff Dubaï déjà sina vendre sa staff Masananga na Dubaï Chris nazo kolelo mabe mitera muzodi na Dubaï bo vendre sa staff Gouve yo osamo na yolo vendre sa staff expliquera déjà ba golo moko na moko ke album ezobima Gouve les golo so diambo didi. C'est comme ça qu'on fait des choses. Toko za la kaka embrouiller mutu moko wasa te pena moi sa ko ya na ebena boy moi mbala yene c'est quoi ça ces histoires beaucoup mi ko tia ba golo na ba réel. Ce qu'on a vrai affaire égola, continue comme ça marambo affaire. Pourquoi vous avez na biloko pas pambala? Au moins na ba problème mutu boy. C'est quoi ça? Vous regardez la presse vrai faire égola za bien na muluba. Na kende wapi? Et pas na chalama na kuta beta na palette. Ba yuda di Congo kuta beta kate. Toujours faire une affaire, bien na muluba moko antombolo. Harmonie zobima. Tozo mobiliser kaka batu. Golo atira distraction. Dans un concert le 7 novembre, Casino de Paris. Dans un concert, le 7 novembre, on a déjà billet. C'est très important. Dynastie Zobima. Et il y a beaucoup de distraction. Il y a un star qui a le bâti. Pendant que l'autre Zobima, distraction bandit. Tozobima sa pyromane. Nanyango qui a dit et nanyango ça la chasse les lo film wati pour façon na na fiakola bino ba na na fiakola do fiakolage Golo et Golois restons toujours connectés na ba chaîne internationaux ya fait rigola Jésus de Niance biso toza pour la kotala sur les Golois lis les lo ba tebele bakenda Golois toujours en avant botika ba distraction Golo nyon soit capable de faire la promotion et album ya fait rigola. Si on a fait rigola Jésus de Nias, on est capable de faire la promotion et pas tout yo zami. Toi tu as distraction. Mais puis que Golo tellement que toza ebele ba infiltré ma quelle la linga kota. Toi tu as distraction. Toi tu as la concentrer na makambo faire rigola.
C'est très important. Ceux qui babiso boye, babogar déjà boye. Yaya, ngai nazalaki ya otina te. Vu na ngai bongi ka pas faire. Faire a bien na nga muluba. 2 fois voyage. Et puis baki sa passeport. Pour ça sa passeport yebe ko temps. Ba journaliste de belé mo na ba finga faire ba passeport te. Alors on nazaki na ministère des affaires étrangères. Ozana yango. Oh nazaki ozana yango. Bazana yango te ninga bala kawana. E belé na ba beta ba tourte. Mais ma bogarde de la presse, on se retrouve dans l'Afrique du Sud. Donc on se retrouve. Babrasa va yebi. Et bien là, parce que loba faire ça libre fait. Yo faire venir yo zané mona avant yo ko bando finga me faire nan. Et d'ailleurs quand tu n'as direct moko boya. Fille moko boya o ba zemi c'est pas joueur moko boya. O sentir peut-être belle c'est quoi mais muninga yo na bala journaliste yo siko ke la mariage na yo akoya mariage no kan. Azo ko finga faire. Ami talibien te. Kobuka na kubuka kutu kobuka na kobuka tale lungu. Gaulois et Gauloises, mutu tout place à Zouami, à la promotion il y a album Dinafi na harmonie. Gaulois nyos dans la poste ça, en ça ba news il y a bien, aya na chaîne no. Chaîne na ngai pour ça RTNC avec toutes les chaînes. Et bon yo kasane ngana ko misane. Claude Lukeba ko no, ou bien na ko misane. Na ko misane. Na zo ko miso ya ngai. Mais faut na mi komi ça des fois te Claude Lukeba ko no fan sa staff na se basele. Jérémy Bakese. Bon va sa staff. Ndebo boye bindeke. Oh zambanga na maso za marcha sur les gars malamu na popolio. Viens na Charlie Prince le véritable king. Na zo ko le lawo mabe. En tout cas, par rapport à G, le rôle la vie a déjà. Charlie Prince, viens, quand t'as moi limite. Donc, c'est cette émission, le rôle la vie a déjà pour tout ça, ma solo photo, tout ça là. Donc, votre en avant sa staff. Mais staff déjà, c'est en avant ça qui déjà. Il fait une bière à Zanoti. Qui peut linguer. Qui peut, merci, bye.